La Kalouba vie sociale en général est ça. L'érosion est paille. La foule est paille. En plus, pour la vie sur eux, ça dit transport na facilité. Donc le to sengi ya mini ya bolobesake to senga ba réalité ke pon wana ya maya makelele. Ba camion ya kimbo pe to mona yango. Ba sachet to moni ba tcheche quelque part to mona yango. Ba fulu eleki. Et pas mai passe. Soko kena ba quartier si kuna mai ba to na sama bulu ya berojo ya minene. Na bana mike donc ça ne va pas. Le to sengi bana ende yango wana. Gouverneur na quartier Kanluka na sepeli makasi pona yemba la liboso akomi na mabele na biso susi na biso na Kanluka toza na maite nzela ezate nzela na biso ezaka moko babongisela biso pont poto bimelaka tokenda selemba kote na sotolingi tokokende so babongisi biso pont nzela ezate et puis insécurité bakuluna heure nyonso 20h bango babandi batela biso basoda moko ya ujana awa bakoma koboma bato donc toza na kimia te mpona insécurité baforce sécurité ya bien epa na biso bapesa biso atindela biso omoni présence ya Gentini Ngobila na Kanluka etake numéro 1 ya King Bopeto. Kanluka eza très très sale, surtout route na biso oyo Mayenga Pozi Prince kobanda na pont oyo Mayenga oyo pont wana ezali en tout cas très bien, ezali bien te. Alors faut pas évacuer le on sur tout. Pont wana ezali parce que ba ça salongo ba ezota likolo. Ce que zo kita ezokanga masika moko. Ole que mai e continue que le fleuve moyen que ezali te pona nini pont ba imuniste de belé. De fois longola yango. En plus likambo ya pont oyo est relié entre Selemba ou na Kanluka. Toza na posa ya pont wana esila parce que ba maman na biso ba biso mabloko na Selemba ou toza na posa mituke utakata magasin kitambo pompage et que narati lemba ngaba tikuna. Alors toza na posa nde eloko wana basa ela biso yango susi biso yango ayebi sa chef de l'état monsieur ayebi sa chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na gouverneur bacha maboko pour na biso awa. Merci.
mais le quartier 6 peut être le bâti. Depuis on s'en va forage. Et là, c'est pour le quartier 6. Donc, on a fait quand nous souci la moins d'Ali, oh, il y a lui. Et il est tous les morts. Et on a porté le transport dans les éléments. Papa, en tout cas, ne sepeli makasi, ne sepeli pwana difficulté oyo tozana ngo na kaluka. Liboso difficulté oyo ezali isika ya kuvanda ezate après mai ezate après po pwane elega kabiloko nyonso oyo biso batu to vivre kanango poma luku ekufi yango wana ndenge tomoni papa to sepeli makasi pwana atali le biso likambo oyo etali liboso gouverneur akomi awa na biso na kati ya Kanluka ayoka pasi na biso oyo tozoyebisa ye biso na Kanluka awa ba inondation ya makasi toza na nzela te nzela ezaka moko mpona biso banda basala yango ti lelo bazo continuer te eske bamonaka biso mpe bamonaka biso te babongisela biso mpo nzela ezala malamu epuis na mai toza na mai te problème ya mai voma ezotungisa bato nasengi nzambe abatela ye asunga ye lokola ye mpa na biso asalisa biso solution ezwami na mokolo ya lelo baya kotiela biso mai babongisela biso mpo tozala na esengo mingi mpo basaleli biso wana ifale basilisa yango apart mpo kuluna ezali sécurité pene ya makasi eza te okomona bato kobeta ntango batie baujana bazoboma
donc neti je kaka bomi mutu lokola maseki kaka bo sécurité malungu eza te barenforce sécurité kote oyo en tout cas gouverneur lokola ya tosepeli toyambi na maboko ya kofungola tozali baoyo aye atala mpe kote oyo bakote mosusu atala me atala mpe kote na biso oyo donc arenforce sécurité nzela mpe akipe surtout makambo nzela tobetelisi te et puis toza souci ya pont oyo pont oti lelo oyo so omoni kaluka eza sali te parce que bamai nyonso kuta likolo boye moyeke na mai ezali te mpo na nini pont oyo fo balongola mabele nyonso tu eza bien te kala mingi te ekokufa biso alors tozosi tolingi keno papa Gentini lokolo komi awa na mabele na biso biso ozali banotable ya Kanluka toza na posa ya nini ya pont oyo esalama toza na posa ya pont wana erele biso entre Bumbu Selembao na Kanluka ekoma très bien. Pont akeba meme na pont wana besoin pont ici là wana besoin pont ici là pour qu'on ait enclavé Kanluka pour on l'embouteillage dans cette campagne allez mena pont Patisa pont au moins nous devons il faut mon pont place Patisa pont si les pont ici la raté il faut Patisa pont mazangale mataya Patisa pont il n'est pas gouverneur de la ville. Attends, le programme ya pont oyo, assis c'est pour wa mai to boy teme. Tondenge là. Tata.